Vital Kamerhe akomeli mama na ye ke alingaka mama na ye mingi. Akomi message yango na liboko ya ndeko na biso oyo bozomona wana. Soki Vital Kamerhe akomeli mama na ye ke alingaka mama na ye mingi. Elakisi te ke po aza na susi ya boloko yango wana akomeli mama na ye alingaka ye mingi. Parce que soki akomeli ye ke alingaka ye mingi ezali pona toli ya suka bapesaki ye ou bien toli ya avant ya suka ou bien toli ya bolingo ya mariage. Mama na ye alobaki tala vraiment malamu eloko olingo sala ndenge olingi kobalana na mida. Bon, Vital Kamerhe akanisaki mama kole yango wana ezotinda ye akende kokomaka bolingo oyo. Nakanisa moto akoti na boloko ye na loboko ne ya kobukana na nsima. Vital Kamerhe na mayele oyo azalaka nango na bolingo azalaka nango azwi abando koma andimi mpe bakangi foto me akomeli amida te, akomeli mpe bana oyo ya ye te, me akomeli ya ye mama. Parce que mama na ye ajoua role monene na vie na ye banda botama ti akola. Sikoyo na ntango ya décision oyo akobala mida akanisaki mama na ye ntango mosusu akoli to mama na ye azoexagere. Surtout tala bamama oyo bapesaka conseil toujours na malembe na tendresse azoséduire mwana azoloba ondire azoloba te. Mais ntango azoloba likambo moko ya très important. Yango bandeko basi fo bozala vraiment lokola mama ya Vital Kamerhe, lokola mama ya Fati. Bamama moko oyo bayebi koedike bana na bango mpe mibali na bango. Ntango balobaka bamesana kobeta bana te, bamesana kogangela bana te, mais balobaka avec tendresse, avec amour, maloba oyo ekotaka bana. Ntango bango bagangelaka bana, ntango bango bamataka voix, wana ezalaka mpona kobangisa mwana to mpona kopinir mwana. Mais jamais bamama oyo bamatisa voix mpona koedike mwana. Po mwana éducation na komatisa voix akoyoka te. Mwana ayokaka na éducation oyo yozoloba na ye malembe komitungisa te po soko olobaki na yango likambo olobaki omoni lobi azongeli yango. Olobi ni lisusu omoni lobi nango azongeli yango. Vanda no calme koloba no mbala misato te. Okomona 3e semaine 2e mois atikango. Po mwana kokotika likambo oyo pesaki ye conseil tango olobaki yango amba liboso atiki pe tango wana to akokotika yango après 2 semaines, akokotika yango après 3 mois, voire même akokotika yango après 1 année. Yango wana ba mama oyo, mama ya Fati donc président oya sikoyo. Apesa nana yebi te ke ateya apesa conseil na mobali na ye. Nana yebi te ke ateya bana na ye adikaka bango bien. Ndenge moko mama ya Kamerhe, soki Kamerhe akomeli ye boye. Azana bana 11 Kamerhe ou bien 10, mais bana komeli bango te. Azana mwasi oyo akuta femme la plus chère na dot. Kaka na Congo te mais na monde je crois. Bon, soki na monde te mais na Afrique ou bien akokozala ta 3e 4e na monde. Po ba pays mosusu ezali ti ba arabe bapesaka ba dot moko pe ya somo. Alors sikoyo modèle azwi la dot wana mwasi moko donc aza très important pa ya Kamerhe. Kamerhe alangwaki na niveau osakana te. Mais mama na ye avant kuta pesa biloko wana tu. Tango kaka ba décision ya mariage ezoya. Tango kaka abanda kobima na ye. Tango kaka aboti na ye. Mama na ye aloba na ye. Aloba mingi te, mais aloba ndenge ba mama oyo bateyaka bana na ndenge ya solo. Ba mama oyo bayebi koteya bana bateya. Alors Kamerhe na ba diplôme na mayele ebele azalaka nango. Kamerhe atango amoni 20 ans o bapesili ye ayebi ke recours ezosalama mais azali pessimiste. Aza na persévérance te oyo bino bobengaka mingi. Aza pe na foi te. Bon, aza na foi po eza na santé na ye. Mais 20 ans na prison, foi oyo ya kata nzoto kokobeba. Loba foi oyo aza nango nanu te ya molimo to azalaka nango ekokoma makasi. Alors, sikoyo yango wana na murtu lokola yebi ke 20 ans oyo ekokende kaka bongo. Na kozala kaka to na kokufela na kasho. Lokola pe ayebi ke Kinsheko eswaka po Kinsheko eswa ekala. Lelo akomomona ngo ayebi ke ngana Kinsheko atosala 20 ans. Loba biloko mosusu ekobima après Kinsheko. Mais 20 ans Kinsheko na ya sûr et certain tokozala
20 ans na master na nga kinsekwa loba mokonzi mosusu akoma na pouvoir aya kolongola ngai ou bien loba likambo esalama. Alors yango wana message akokopesa kaka na sima ya mutu wana po mutu wana ndenge abukani wana tanga akobima bakofuye ye soki abimi na baletre abimi na nini me lokola abimi na eloko te akobima kaka na liboko nde ndenge ebukama liboko bakomaka na bato nyonso. Alors wana bakokipe yango te yango le seul message azalaki nango ya kopesa na bato nyonso na 80 millions ya bato oyo baza na Congo na bato nyonso baza na famille na ye na bato nyonso oyo ye alingaka na motema moko. Message yango apesi kaka na oyo ya ye mama parce que ya ye mama nde moto asala nyonso mpo ye azala bongo me ntango ayokaki toli oyo ya libala te yango wana lelo ememi ye kuna. Amida te moto atie na kasho amida te moto atindaki ya yiba amida te moto alobaka asala makambo wana nyonso me amida ya yebiki na ye libala mpo na bote na yo te na ye libala mpo na kombo na oyo yo ozali na ye libala mpo na niveau oyo nazali na ye libala mpo na intérêt ya bana na nga mpo na vie ya bana na nga. Or que Kamere pe bapesaki ye même conseil na papa na mama na ye. Parmi ba conseil mama na ye apesaki ye conseil pe ezalaki bongo Kamere sikoyo kosala mingi mpo na yo te sala mpo na bana na yo bana no bakosala mpo na bakoko na yo donc sala mpo na bana na yo na bakoko na yo yango wana mipesa mingi mpo na yo te ko mipesa mingi mpo na yo te mipesa mingi mpo na bana soko lingi mariage ezala makasi mariage ya mwana no nde moto fo ezala makasi soko lingi ndako ya kitoko na ba piscine mpo na couple na yo linga mwana na yo nde azala na ndako ya ndenge wana na couple na ye na bana nyonso sala yango mpo na bana na yo linga bana bamona esengo na amour ya bolingo oyo yo ozoluka sikoyo nyonso sala mpo na bana na yo me yo mpe okovivre na yo malamu vivre na ndenge ya age na yo vivre na ndenge ya position oyo oza nango na pouvoir vivre comme moto moko oyo esengeli avivre mpo te okontinue kolakisa exemple ndenge olakisaka ke oza moto ya mayele donc apesaki ye baconseil ebele. Alors amida azali poison te amida azali tétanos te amida aza kaka mwasi kitoko oyo aza kosala nyonso mpo na bana na ye mpe mpo na fitiri ya bakoko na ye yango wana amida ndenge aza wana en tout cas ye te moto atindi Kamere asala nyonso asali me Kamere asali mpo ayokelaki mama na ye te yango wana message akomi yango wana. Bien sûr bato ebele bakoloba ayibi ou bien bato mosusu bayibaka ndenge nini ekweli eza likambo moko politique. Bon nayebi te soki eza politique ou bien eza politique te me eloko nga nayebi soki azwaki na modération to ayibaki na modération ntango mosusu alinga kozala ndenge moko na bato mosusu ou bien soki ayibaki asombi ata baterrain na ye soki ya mabele soki bakompagnie ya diama soki eloko nini atimonaka na konti na ye moko asomba légalement en tout cas alinga kokóma kaka na mbongo ntango mosusu bato mosusu baya na mbongo na Congo basomba mwa mabele na bango nayebi te batimonaka badiama na bango banini c'est tout à fait normal bakokokóma bamillionnaire bakokóma bamilliardaire eza nango dire te na kati ya basénégal eza na bato normal baleki président na mbongo basa bamilliardaire donc basalaka mbongo yango kaka na kati ya sénégal donc na kati ya Congo mutu mpe akokóma ni milliardaire kaka nde linga otoka lokola Jibe Mpiana alobaki fo kotoka eza te ke ovandi nozotoka te ozwi mbongo ndenge olingi en tout cas wana amida te moto atindaki mpo mobali na ye Jibe Mpiana alobaki bien message wana na kanisa toyokaki na ndimi mpe te président moto atindaki parce que président Faci aloba même na Kamere baje ya chance eloko pamba wana eza te na ntango tokosalanga na yo ou bien na ntango ya makambo oyo chance eloko pamba wana eza kaka nzembo ya papa Wemba nasukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.